Et le ça n'a dépassé mingi dans mon thème. Et d'ailleurs, il y a qui biso soki obimisi nyon sauté na mutoza na mutema na yo makambu na yo et ko marché te. OK. Premièrement, il on a ça là qui lisou makasi ezali ke na mama pasteur na komaka ko bimana mama pasteur. Mabe ezali que ndenge nazwaka mama pasteur comme moi si nanga to banda ko bimana mama pasteur. Ah bon? Oui. Non, c'est là. Mais c'est ce qu'on ngoloba. Hein? Est-ce qu'on y a ma gravité likambo yo ngo bimisa la minute? Nana yo. On se mo bali na butu to na moyo. Mama pasteur. Moi j'ai remis nini? Ezaka juste que naza libéré. C'est nga boss na yo. Elo ngo créer. Pena mutu nini? Ah, bakamuki banga basunga bango te hein? Non. Ezaka. Ozo bisanga noté. Ozo bisanga noté makambo loba. Parce que je dois reconnaître que Bobby. Vous savez, là les gens me connaissent. Naza dans la kanda. La komi dans la kanda makasi papa. Au fond de la saram, c'est pour ça que je te parle dans la camarade. Non, aux moi si la pasteur. Mais n'est-ce qu'on a limité dans l'analyse moi n'est pas. On a l'analyse parce qu'on conseille moi ça passe. Na conseille li kambouté ça vérité on a na soloba. Au moins ni obo sali bidon baine bo yo kan bo ya ko million en émission. Non la qui sabine que qui je. Bien-aimé Jérémie. Pourquoi on kotika diable? Azo possession ya mobimba na yo na motema na yo. Et le koni ne pour ça ki yo. Okoma tile niveau oyo komi wana. Ya kokomisa mwasi na nga mwasi na yo. Dis-moi pourquoi tu as fait ça? Pour ton information, j'étais déjà au courant de tout. Nazana ba preuve ya makamoni sur ça. Ah bon? C'est ma maison bien aimée. Ils ont d'accord, mais ils ont bien qu'on est capable de me Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas ina Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki ko zana bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamunange kende bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou, tout ça naza na ba porte fungamaka, en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zongsa. Abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Selon Matthieu
Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit, j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bon era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construire place ba président bakolala, ba ministre bakolala, ba pasteur bakolala et ba serviteur de Dieu, ba servant de Dieu bakolala, ba sana balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main tout construire place ona nzamba kozwa lokumu. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de le faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci Nalolengue beaucoup consommer émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Né Nalobara toujours au Sepeli Nango, Topé, au Tali ke Kamouane, Salut Malam Mingi, partagez les ndeko Oyo Nanu, Azul Bako Rotala Te, Nzamba Rosanga Te Kupambola yo. Partagez les 10 personnes. Né Nabake, Balandi, Minene ya émission yo, pour Nandi Makioza Molandi Monene. Partagez les émission pas 10 personnes. Voilà, merci beaucoup Nzamba Pambola na Nengo Sali. Merci tout d'abord na sponsor na bis officiel Yatika Kabisote. Yaza na biso longone na bara toujours que a PCBC lokoyo to vous auront nulle part. Paiement na bon moyo offelé. Donc il y a des sponsors Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels. Il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Un grand merci na ba héros de l'ombre, ba technicien na biso na comme na Denis Mosolo Elias. On est basali na réalisation puis prise de vue il y a émission Oyo. Mesdames, messieurs, beaux abisso na nanité, beau tenir sur rigueureté. Grâce à moi, ba spot Oyo koleka na émission de ça qui est tout produit, tout peut ma coquille. Il y a combien bateau, comme ça la production, tout peut tout le bateau, ba problème, le transport que nous bateau, comme ça, bon par-ci par-là. Donc pour tenir sur rigueureté, s'il vous plaît, beau la spot Oyo. Pour n'a pas appeler belle, papa chic ba spot les gars, belle mettre ça ko boni. Pour rendre que ça bon transport, ben bon refuta ba avocat, ya refuta ba c'est un ensemble au bakenda ko ça ba prière pour bande ko na biso. Na ça nan ko na plateau, chef bonjour et bienvenue na émission na biso. Oui, bonjour. Ba benga na kombo ya nani? Ba benga na kombo frère Jérémy. Frère Jérémy. Oui. Voilà, tu es mieux na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Le lenge ni nous découvrir dans l'émission tout d'abord. Ba beto le solo, to tala ka de temps en temps. Oui, émission Oyo na landa kango mingi so na zana ndaku. Yango nde tindinga na ya awa ngape na dénoncer Oyo na zana ngo na mutema na ngai. OK. Likamuni ozana na kati ya mutema na yo. Oui, premièrement, eloko na zana ngo na kati ya mutema na ngai ezali na zana église mo na sambelaka epa ya Dadi Ari. Nazalaki chauffeur na ye o na bande ko tambusa ye na mutuka kotambola ne bisika nyonso ya lingi. OK. Bande ko pousa micro boy tala pousa micro. Wa bande ki ko bima na ye ti na ye ko koma proche na ye penza kisa micro muke na ye ko koma proche na ye akup na komi pe ko kende na ndako na ye nazotikala pe na madame na ye na kati ya ndako mama pasteur na kombo ya Raisa nazotikala na ndako na ye soki dadi azate po chauffeur na ye akendaka wapi yo chauffeur otika na ndako ye abimi isala makande nini po yo wa son sa vous allez sika nyonso ye azalaka bon eza à cause peut-être à sa retraite. OK. Nga na tikali na ndako sikoyo eyo ko arrivé mais dimanche mo boya tei na église esengi to sala tubela o tobengaka tubela avant le baptême. Voilà.
ezalaki jour ya baptême. Osambela pe na église wana. Oui, nasambela. Oye banaki ndenge nini azo neti chauffeur. Boye banaki nini ndenge nini? Bon, nazalaki na kosambela na église. OK, osaki frère église. Frère église. OK, oye na rôle na kati église. Bon, nazalaki frère simple na église. OK, obano osambela no kaka. Ndo osambela na église. OK. Siko nazalaki na musala te ya kosala. OK. Vi nazalaki na musala te nde na talisaki pasteur. Nde pasteur ayebisaki nga te akopesa nga musala mpo na ye banda kopermettre nga naluka ne fiske ndaku na banda kovanda. OK. Mpo na ye nazwaka mpe soin ya babesoin na nga oyo naza nango mposa. Parfait. Nde ayaki kozwa ngai comme chauffeur na ye. Nde nakomaki kotambusa ye. Na nde mpe ayaki kopesa nga confiance tellement nazalaka poli makambo nyonso tu ya lobaka na respectaka nyonso normal. Nde confiance penza dadi apesa yo lisusu makasi epa na ngai. OK. Le jour ya tubela eloko esala nga nde pasi mingi na mutema oyo esengaki ke tozwa baptême, il faut kosala tubela obimisa oyo nyonso oza nango kati na yo mpona makambo nesala nini emarche. Voilà. Et dadi ayebisaki biso soki obimisi nyonso te na oyo eza na mutema na yo makambo na yo ekomarche te. OK. Pour nous avoir baptême, c'est qu'il faut bimisa nyonso za mutema na pa ba activité na ba makambo na e marché. Et nga na boya ki ko zwa baptême wana. Pour na ça ki na problème o ça ki vraiment très sérieux entre nga na dadi. Donc nga na dadi. Oui. Voilà. Moi na zwa baptême, les activités. Et tant na vandi na ndaku makambo wana ezozonga nga kaka. Yesenge fona zwa baptême. Donc na posa paye o zwa baptême. OK. Siko vike na salaki déjà dadi mabe donc nazo kokate tant na vandi na ndako na talaka émission de na bité ko solola na dadi boye peut-être dadi akoko limbisa ngai te. OK. C'est que sengaki efona ya na émission pour que nakutana na dadi na meka ko senga dadi bolimbisi na misu ya batu nyonso. Très bien. Peut-être dadi akolimbisa ngai na kozala na kimia yo na kozala libéré. C'est ça. Mabango ezani avant to kota dadi mabe nini osalaki dadi o biso to koyoka liboso na avant to yeba koyeba kokotisa dadi na plateau mabe nini osalaki. Bon mabe na salaki dadi ezake dadi tant azwaki ngai mondimi ya apesa nga confiance. OK. Frère moko azali poli azali calme apesa nga confiance na confiance dadi apesa ki nga ngande na yaki ko bize na confiance ya dadi. Tant on a bisaki na confiance ya dadi. Premièrement, il on a salaki li sumbaka ezali ke na mama pasteur na komaka ko dimana mama pasteur. Mama pasteur na komba. Sikana kolenga te za calme loba na bien. Kolenga te za no calme loba vraiment makamu malembe pona monyo zolenga. Ekende posa mikope menya monoko. Bon, na zolenga te zaka bon. Oui, je comprends, oui. Zaka juste émotion. Très bien. Na yaki Obimana mama pasteur mama pasteur a proposé ngai obimina boke wapi kumbaki wapi kobimana ndenge ni okoloba obimana mama pasteur na sens que moi sina mobali oui na mama pasteur ebandaki ndenge nini boko moi sina mobali na mama pasteur nana koisaki muninga bon mama pasteur nde akoisaki ngai ebandaki nini meda lisolo ninga akoisaki koisa mama pasteur akoisaki ngai ezalaki premier jour on nazaki na ndako ya mama pasteur na vandi mama pasteur auti ko sokola aye akutinga na salon. OK. Apesinga mbote aleki akoti na chambre na douche za ndako nda kata ndako douche za ya kata ndako na ebongo douche za na couloir to za na kata salon eza ya couloir auti na couloir bimi na salon ebongo ke na chambre ya bango za bongo. Oui. Wana construction na ebino te pona ebike bandako mingi couloir pour mutabi na salon il faut auta na douche akoti na couloir mais très bien continuez. Tango bimina alataki neni na tango bimaki na bon azalaki juste na liputa na tolo. OK. Nde aleki akoti na chambre na ye. OK. Tango akoti na chambre na ye ngape nazalaki na nga na salon. Un moment donné na yoki mama pasteur abengi ngai wana bato bazate tozaka biso mibali bana bota bana te pasteur bala kenaki classe pasteur azana bana te abota bana bota te. Oui. Très bien. Tozaka biso mibali na mama pasteur. De mama pasteur abengi nga. Donc abengi ngai na pusani. Aisinga fongola porte ya chambre kota.
nde na fongoli porte ya chambre na koti. Okay. Na koti mama pasteur na liputa na tolo. Ayebisi ngai pusana na pusani. O nazo maboko na ngai na mukongo ezokoma te soko koki koyede ngai ozwa mafuta opakola ngai na mukongo. Yo bokei. Ton atel na bi mama pasteur yo zali mama pasteur na ngai. Sikoyo makambo yo ozosala oyo soki dadi aye kokumona biso. Est-ce que akosepela nango oyebi ngai nazali mwana musala ya dadi. Ote eza na problème moko te mama pasteur asali kaka ndenge basi basalaka alobi esengaki alobi. Bon, pusa micro nazaki sur na chwate. Esengaki na pusani nde nazwi pe mafuta na bandi kopakola ye na mukongo. Nde na bandi kopakola ye na mukongo. Bon, nayebi susu te place wana soki ezalaki kote esprit nini eyelaki ngai soki pe ndenge nini na se retrouver kaka nga déjà na mama pasteur. Diable à côté lio. Tiens micro boyelo diable à côté lio, vous comprendre était se retrouver na mbeto. Na se retrouver na mbeto na mama pasteur déjà et tout ça li o esengaki déjà tout ça là. Après on est souka bongo si actuana réaction na yo na yezaki ndeni. Bon ayebisaki nga kaka ke o eleki na betela mutu lisolo te na lobati. OK. Et comment qui habitude toka mukolo moko? Oui, et comment qui sikoyo souvent mingi comment qui habitude soki dadi azate to tikali na mama pasteur nga na zui place ya dadi pas déjà na salaki yango déjà. OK. Ko banga salaki lisute. OK. Na mesana ye na nga déjà. OK. Nde na koma ki ko sala. Sikoyo tangu ye ko senga ki to leka na baptême. Voilà nous semble ka na église yango. Wana na saka na église. Na zapeka chauffeur ya dadi pe kaka na kumbaka pe dadi. OK. En même temps pe ozobima na en même temps pe na zobima na ma pasteur. Wa ma pasteur mati pe na cher yo bovani na C. OK. Et comme na mo message. Oui, et comme na mo message. So dadi azate na kobima na na ma pasteur. Soki pe na ndaku na ngai ma pasteur kita micro. Mo pe na ndaku na ngai tema na ndo futele pa na ngai ma pasteur pa ko ya na ye. Donc to komi na biso ko sala ambiance bolingo na biso comme habitude comme de être message na biso. Mais elon on est motivé ya kufunda ou ya ko dévoiler mabe o salaki. Obangi to nini motivé yo ya na émission Bravo. Bon, na bangi te. Eloko esalinga esani. Premièrement, ba activité on na ndo sala à part kokumba dadi na saki na moi ba business na ngamo na fongola mpanzi na sala. Vu que e marché lisuté. OK. Et puis dadi ayebisaki biso ke faut to leka na tubela. Na tubela wana et to leka na baptême pardon. Na baptême wana to leka avant zo baptême, il faut ça la tubela. Tubele faut bimisa nyonso o ezakati nawo. Parce que vu que nga nazaki na problème na dadi na boyaki ko zo baptême et na sala ki tubela te yango mona esko ba makambo nga zo marché te. Vu que na ndota l'émission au trône na ndaku nde esengaki nga na sali na ya na meka kokuta un peu na dadi na senga e bolimbisi na miso bato peut-être la place ya biso mibale et kosimba te. OK. Très bien, olomi mala mengi. Ngai na olinga boko tsela ngai mama tubanda na mama pasteur tubanda na dadi. Pour ceux qui dadi akoti akosa moi mabe. Tubanda na mama pasteur tumenga na rotuna yepe na ekoma kindenge nini. Bon, total la sports oyo et puis on se retrouve il y a comment Kololo Pango. On se retrouve pour la suite de cette émission. On y va. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma Kololo Pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozapesika na yo mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti
10 minutes c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, de retour, mesdames, messieurs. C'était là les spots. Comment Kololo Pang Nambongo Moke. Merci beaucoup à maman Exaucé Patience. Bisike Zebele, Benga la Lomba Mouzape Yonga la Bainda Rotonga. Ngana Rotonga déjà, maman ça me soumi pe ba Rotonga. Ba me soumi ba mai koti kure koti. S'il vous plaît, bozo ici kanamino et Osama la Mingi. Voilà, na zongi na plateau, chef Ozali prêt ya ko affronter maman pasteur avant de kota mbali nae. D'accord. Boko Telanga, Eli, Boko Telanga, s'il vous plaît. Non, maman, s'il vous plaît. Bah, aussi, ma bête. Oui, je sais. Poussana. Non. Maman, Vanda, s'il vous plaît. Vanda, s'il vous plaît. Vanda, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Vous allez bien, maman? Oui, nous allons bien. On s'en est là. On fait une église. Oui. Oui. Maman, vous allez bien? Vous en avez agité, maman. Vous en avez agité. Non. Maintenant, micro, s'il vous plaît. En tout cas, limbisa biso, maman. Limbisa, l'ongola sac. Déposons à tapuna, s'il vous plaît. Place Bible, ça. La grande, pour micro, bonjour, encore une fois. Bonjour. Bien, on a compris un an. Maman Pasteur Raissa. Pour ça, moi, micro. Maman Pasteur Raissa. Vous allez bongo, moi, si y a pasteur. Oui. Ok. To yambi, on a émission na biso. Merci. Alors, oyebiye? Oui, na yebiye. Olobi azalina ni pa inayo? Aza, frère na église, aza pe chauffeur en bali. Aza frère église, il peut chauffeur en bali nayo. Ok. Alingaka asola nayo, est-ce que vous en attendez à koyoka e? Est-ce que vous koyoka e? Oui. Premièrement, maman pasteur, limbisa ngai na ndenge na memio na émission. Nasengi na bolimbisi. Nasengi na bolimbisi. Soko bolimbisa nga non. Naza prendre note et comme singa ka ndepo okutani ngano anabitelo no sala. OK, non yo ka lo. Maman pasteur iloko na meme lio na émission awa ezake dimanche tozaki na église pasteur asengaka biso voilà pasteur asengaki biso tosala toleka na baptême mais avant tozwa baptême il faut tosala tobela tobimisa oyo nyonso eza na kati ya motema na biso oyo eza caché mais nga nalekaka na baptême wana te mpo naza na makambo nazalaki nango epai ya pasteur esengaki efo naloba makambo nini yo ozala pa pasteur toza makambo epa pasteur okokende na ndako ke oloba ngo awa non namonaki ke soki nakie na ndako peut-être dada akokolimbisa ngai te likama ngo eza ndeni oyo akolimbisa pasteur masa mikoma moke olobi likambo ngo oyo kosenga pasteur pardon eza likambo nini oye kuna na ndako akolimbisa oui namonaki ke so nasengi pardon na ndako akolimbisa te mwana ya nasenga pardon na miso ya bato nyonso peut-être akolimbisa ngai likambo ngo eza concerné likambo nini osali mabe nini po senga pasteur pardon mabe eza kaka nde nautaki koyebisa yo mabe ezali ke ndenge nazwaka ma pasteur comme mwasi na nga tobandaki kobima na ma pasteur ah bon oui bêtise ni oyo ngoloba est-ce que oyeba gravité likambo oyo ngo bimisa na minute oyo nga na yo mwasi na mobali na butu to na moyo mon dieu maman pasteur eza nini eza nini eloni yo
ezaka juste que naza libéré. Nga mwasi na yo, nga na bima na yo, ozala be bref. Wow, mon Dieu. Elo ni ngo créer na minute. Elo ni ngo créer. Pe na mutu nini? Ah, baka mukiba nga basunga bango te hein? Non, ezaka. Ozo bisanga note, ozo bisanga note makambo loba. Nga mwasi na yo, donc mbinga nga open taki toki munene na nga open nga na bima na yo. Na longoli bilamba to masuno di kwambe. Oui, pour ça là, yo kana onte makambo zo besoin important. Pour ça micro boy. Olobi nini? Donc naki mbinga na nga naki munene na nga oyo na longoli bilamba, to matinga no likola mbeto biki ose poli. Non, non, c'est impolite. Ezaka juste to ça là yango. Lukuta awa na plateau. Donc ni kama ngo zo baki oza ko senga passer pardon. Ko bima na nga za mwasi na yo. Okoma ka mwasi na nga. Yebi couleur a sous-vêtement na nga. Jo on a ta sous-vêtement couleur nini? To soutien couleur. Non, ozalaka na sous-vêtement te po utaka douche utaka ko sopolo saka na liputa na tolo. Premier jour to bimaka na yo. Soko zo c'est parce que yo zo reconnaître te que bobima. Pour ça mais na les gens besoin micro ne so ko. Naza dans la kanda. La komi dans la kanda makasi papa. Hein? Ngala yo. Mais na ma pasteur s'il vous plaît mais comment na yo ma pasteur oche boucle na zolo limbisanga pona mituna ngala makamu na tuna kaka ya mutuna comment no boucle na zolo munene boy mama pasteur moi si ya pasteur excusez nga eza humiliation te na otuna no eza boucle la nga mobali la nga linga nga boye ye moka sepela lango alinga pete na longo lango eza pe première fois te nga pe na mama pasteur a liboso te OK yo pe moi si na liboso mama pasteur liboso te ya na comprendre te mama pasteur a liboso te oya ko pecte na zolo OK limbisanga mama suna bimabe mais makamu yende kwa koloba wa ya kobima na ye mais c'est grave non n'ébite sono loba nini hein ta degré likambo zo lingo créer lenga na minute oyo tala degré hein donc n'ébite ozoni likambo ko loba tout aposo loba ka batu ba yoka yo ba mona yo non comprendre eza juste o nga na sana ngo posa na sala libéré même nzambe kolo ali bisanga. Non s'il vous plaît toka talent pardon votre que l'on reçoit na maman pasteur maman Déborah c'est ça non maman Raïssa s'il vous plaît na bosani est-ce que moi na mbalo cause audace ya aloba moi si abatuke bobima na ye papa na ko bima pena muano pasa micro na ko bima na muano penza donc soko ko luka lisungie pa na yo donc angaya pa ko selanga makam non eza ko luka lisungie te na ban pesinga kana na ebiso Jérémie na longa na komba frère. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Edjumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Maman Raïssa. Maman Raïssa, pour ça micro.
zanango opa mobali nanga zanango tina yo zongo epa na ye. Oh mama Aïssa mbango yebisenga ke mobali na yo asepelisaka yo te. Ngai. Oui. Olobaki yango. Jeremy na biso mobali nanga asepelisanga te. Oui olobaki yango mobali na asepelisaka yo te. Kambanga na yo. Otela muno nga na camarade na yo. Ote ofando la sanga musa posa chose de parole nga na camarade. Non oza mwasi ya pasteur. Mais nasko na limite na za na lisumu wana pa. Oza na lisumu parce que okoseli moi sa pasteur. Na koseli yo likambute eza vérité onga na zoloba. Omoni obo sali bidon baine bo yoka ni boya ko emilie nga an émission. Non la kisabine ke eza humiliation te. Mama pasteur yo yebisanga mama obema musika kwani. Non mais ma pobo yoka ni bidon ni bale. Ngai na yoka na nani? Yo na ye. Bo yoka ni bidon ni bale. Donc on a émission na yo. Oyebe longi nanga. Loko bo yoka bidon be boya bebi sa réputation na nga. Papa, est-ce que ba okanga chez nous? Non non, dans la biboye, toke na kandate, s'il vous plaît. Mama nangai, soki ke bobimana ndeko na bisote. Pouvez bisoke na maloba ke bobimana ete. Na tikala ko bimana ete pe na ko bimaka na ete azaba guna ngate. Donc aleki mobali nanga ne loko te pona tika mobali nanga na ye pa na ye. OK. Ma papa, est-ce que zoko sala moi ça va te makamuté? Papa, est-ce que vous avez la preuve que bobimana ye? Na bima oui na bimana ye. Na bimana ye. Yo yebisanga iteke. Oh makambo nga na sala mobali no na sala ote. Jeremy ngai. Yo loba yango te. Toboite. Qu'est-ce qui prouve que bobimana moi monsieur? Na mama oh pardon. Papa, tobimana monoko ya bite no. Ya lubi ezabongo te. Tobimana ye. Wapi? Tobanda no na ndako na ye. En plus, tu yaka ko bimali susu pa nga. Pe to comment on sala ngo chaque jour. Na ye. Oui. Na ndako na nga na bimi na yo. Oui. Na salon, la chambre, la cuisine, dans la douche. Nga na porte ndako na yo. Ngai ra isala porte ndako. Mama pasteur. Nyoso wana. Mama pasteur. Mama pasteur. Na koloba na ko témoigner. Na ko témoigner pour nga na sana pour sana za lebi. Koloba ngo kuna bino mibale bo loba kuna. OK, problème te. Nga na oya na nga to kosama. Nga na problème te. Oza na problème. Papa na ngai. Yo na mutuna pe ba kotuna ona tana justice. Tango yo yawa. Oyo ko ebisa biso ke no obimana mwasi ya pasteur. Bilembo to ba preuve ni noza nango oyo ko bundelo na niveau ya l'état. Papa. Motuna tunyo motuna. Ba preuve nini ekobundela yo na miso ya l'état. Yo lobi bobimana ye. Et puis nazo nsomo muke na mibeko azali mwasi ya bato. Donc infraction liboso ya kobimana ye c'est femme d'autrui. Mais non, tant l'état biso to bien sûr to défendre yo, tant l'état ko tuna yo. Papa, ma preuve ni nous anango oyo yo ezola kisake obimana mwasi ya bato. Maman s'il vous plaît, maman. Papa ngata na sana be preuve te, oza ba preuve te. Ben nzambe na likolo azana be preuve. Nzambe na likolo azana be preuve. Nzambe tala nga kosela nzambe makambu. To sala yango, to na solo ba to sala yango. Tala nga kosela nzambe makambu To sala yango. Merci. Asa conscience nda asawana ke atobimaka na ye. Oui. Jérémy kayo. Kaka yo pele longoli makolo na pena to ye awa po bebisa réputation nga kaka yo. Bon, ce qui tobima na ote. Elo ni ya poussenga na ya émission na ya kulu. Luka lisungi pa na ye. Mais to luka lisungi te, ezaka juste ke na ye. Ezaka juste nga na ye. Pour que na zalande. Na lingi lisumu te pasteur azali dadi oyo azwaki ngai na tamo boye. Maman macha micro macha. OK. Eza problème. Non problème maman s'il vous plaît. Na lingi makambo to ke non la justice te. OK nango kuna papa. Non s'il vous plaît. OK na boyite. Na bisiko yo boye. Yo olobi ke botika kozane ensemble te. Nga mutu na moko ezali. Est-ce que c'est vrai que obenga mokolo moko pakola mafuta na mokongo? Pakola mafuta nga moko. Et bon ndenge na bike papa oyebi chambre ezande. Ayebi chambre yebi couleur à drap mbetu nanga. Badra yo za la drama ko mama, za badra belé n'est-ce pas? Tatuni kasi, après ta couleur à drap mukolo on to bimana na mbetu nanga pesa ta couleur à drap wa. Papa yaki dra nini? Zaki ba yobi ndako emplacement ndako ya ndeni. Na yebi emplacement. Ezande ndenge nini? Emplacement ya ndako ezali salon. Ndozo ndima nyoso. Pourquoi so kata na luka ya loba na emplacement ndako za ndenge nini? Emplacement ndako ya ndeni. Tozala bazala na chambre blonye za na kata chambre. Na kata chambre bazala. Non pardon, maman, est-ce que ça compte na chambre na yo? Na habite sera compte la kimo yiba ke yiba kuna nda pesa explication ya chambre la ngande za. OK, bon ça va. Chambre za ndeni. Chambre na bango ezali bacha
matela na mopanzi tala omona zo beta munoko tala zo beta ozokata ngai mpona nini kosa tala ngo lingo kosa Jérémie mais tika naloba ozokata ngai mpona nini po ola makamba lukuta Boko tselanga papa boko bolukelanga papa s'il vous plaît Maman est-ce que vanda Maman zo esika vanda kuna s'il vous plaît na ndenge na télémission zo esika boko tselanga papa nabite papa ko vanda wapi nga na vanda wapi non c'est bien papa vanda kuna papa vanda awa papa vanda kuna ok papa vanda boy nga na vanda bon bolukelanga papa esika zali s'il vous plaît bolukelanga papa parce que dossier bate qui dit la vérité nana loko kosa parce que c'est important tout ça c'est important nga le bakango bande ba bolingo mo neti mama le bien même biso na justice biso na problème te ndeko benga ki biso leka awa biso to ko défendre biso to ko ba sembo vérité et gotika la vérité mensonge c'est un mensonge soki ndeko ko buka lukuta ako kosa po a humilier mama na biso ikoyebana soki pe mama ko buka lukuta ke asalaki yango te ekoyebana ata biso to komona te mais nzambe na likolo azomona l'homme de Dieu boko tselanga s'il vous plaît maman pesanga micro wana s'il vous plaît merci l'homme de Dieu bonjour bonjour papa zo esika zo micro oui bonjour et bienvenue bonjour merci sangonine Nangola Nzambe ça va ok to yamio na émission na biso awa bravo Jésus-Christ tout d'abord je m'excuse na lolenge to l'émission na télévision mais il y a quelque chose qui se passe entre yo na moi si na yo na frère église na kolinga yemoko ameka pe koloba oyokaye chef Soana l'homme de Dieu. Daddy. S'il te plaît, frère Jérémie. Est-ce que soit les Cambos sont les alaki, pourquoi pas? Oui, qu'on va nanda que ton église. Oui, oui, chérie. Ouais, ça. La tourne est le côté? Bien aimé. Daddy. Pourquoi pas qu'on y a une église de solo? Daddy, na mona ki. Cadre idéal, yo monitor que solo ma solo yo zana mweza awa. Bon, esengaki ezala awa. Pona olimbisa ngai peut-être ya biso mibale boye olingaki kolimbisa ngai te yango nasengaki to ezala awa na émission pour olimbisa ngai. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Daddy, nebike olinga nga mingi. Ochanga vraiment na place esenga ke ochangai. Mais ça na mabe moko nga na sala yo. Yango esengi ke na ya ko lobango lelo awa liboso ya bato nyonso pe liboso ya yo moko. Et mabe yango ezaka ke Daddy, premièrement pardon soko ko zwa place ya kolimbisa. Non, je suis pas un dieu. Nabisa yo eloko Jérémie ozaka pembeni na nga ozaka na nga nyonso nabisa ka yo bafuka melaka moto te bafuka melaka nzambe donc faut plus répéter le quoi boy. Merci Daddy. Écoute papa je sais pas soki moyen ezali tokende l'église tokende au sol
Te papa, est-ce que toko si c'est le cambo awa ne to bandaki yango awa? To si c'est pour bande ko ba ta la biso pe ba ye ba suite. Ya makamba onenge yokoleka. Papa, oyo anga la to sili sine na lobi. Oyo tika leo papa mbali nga masona ba mbala okelo ba en église. Non, ngai na lingi to si sa makambo awa te boye. Il faut to senga isuki ya buki lokuta na makambo ya uti koloba. Est-ce que vous avez papier mouchoir te bosunga maman apa onsa maman zo to kapona nini? Bosunga nga maman na papier mouchoir s'il vous plaît. Au Tokyo maman zo bimisa je comprends pas. Papa, sur na pasta zaliwa na koka yo. Oui, daddy. Et ça ka juste que ma bonga na sala kio. Maman ouais tu la biso papier mouchoir s'il vous plaît. Bien, yaka la servante de l'Éternel. Merci beaucoup maman Witch. Merci. Angusa Mutoki. Voilà, loba. Daddy, ça ka ke ma bonga na sala kio na ni ko sengelo bolimbisi lelo. Pendant tout ce temps, où ezalaki ko opesaki nga confiance ya kozala na ndako na yo pembeni na mama. Et tango nyonso yo zalaka na permanence. Et nga natikalaka na mama. Tokomaka kobima na mama comme mwasi na mobali. Et na ozozwa mwasi ya pasteur. Ya pasteur lokola mwasi na ngai. Pe sukaki bongo te tokomaki kosala ngo à plusieurs fois. Wana wapi? Ayaka tie pa na nga tosalaka ngo to er moko pe tokendaka. Jérémy makambo loba Jérémy. Raisa. Okoki kotika fa Jérémy. Tika yi aloba. Ondimi ayaka pa na yo. Oui, l'autre fois na ba bozaki wapi? L'autre fois to saka pe to kotaka pe juste na hôtel. Yemo hôtel. Oui, yemo ko mutabimisaka mbongo na ye. Afuti hôtel. Nde tokendaka kosala esengaka to sala. Mon Dieu. Yango moni na vandeli nango mingi na mutema na kokite nde sengi ke na sa libéré na bimisa yango pour que na tika la libérer nazo mona ba activité nanga mingi peso marché te. Bien aimé Jérémy. Daddy, pourquoi okoki kotika diable azo possession ya mobimba na yo na motema na yo? Tu étais pour moi comme un fils. Nous na sa ila kaoti. Nous na pesa kaoti. Nous so pesa kanga tete. Et le konine pour ça qui yo. Okoma tile niveau oyo komi wana. Ya kokomisa mwasi na nga mwasi na. Daddy, mama ye moko nde abandaka koluka ngai. Yo na bandai koboya azo poussenga kaka. Tellement balobi que l'esprit est faible, la chair est bien disposée. Non. Voilà l'ICC, hein? Oui. La chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé. Voilà. Merci Daddy. On va dire qu'on a la verset biblique. Au moment où l'on a yo et la timba amro les soum. Tu vois? Yango komi ko kima pembeni nanga. Nazayi no rendez-vous à faire passer. Au komi singa retard. L'église fait la kine côté. Or, tu étais culpabilisé. Voilà pourquoi boy qu'on les canne baptême. Voilà pourquoi jour à cure d'âme. Tu n'étais pas là. Na bengi combien de fois. Okoki ko kimanga. Nazamutu. Na bisa kibino eloko moko na lobaka na yo. Nazo lobana na yo. Je m'adresse à toi. Eke kokanga makana visionnaire te. Kangama na vision. Visionnaire azamutu. Akoki pe ko dévier vision nzamba pesaki. Mais ceux qui yo kangama ki na vision, on nzamba pesaki visionnaire. Okotika là juste devant nzamba. Mais maintenant, dans la bisika tout comme. Et ça la frère monter l'église. Oyo ayokanga mingi koleka. Eza yo. Peut-être. Na prépara na ba matin nyos bisika yo songi na hotel. Na zala na obisika nyos na tambola kana yo. Webi nga bien, webi tamboleli na ngai. Mais pourquoi opesi nzela na diable? A diriger âme na yo. Tina niveau haut.
Dadi, maman ye moko mutabanda kupuse ngai. Raissa. Chérie. Tu pleures? Oui, qui frère Jérémie? À quoi c'est Léo? On a pas motona na ngaki na tuna motona nzambe. Côté wana nde toni to yeba vérité, l'homme de Dieu azao. Resta la bandelle Jessus devant l'Éternel notre Dieu. Le tien nzambe témoin. Papa nanga au témoin. Makambo nyonso frère Jérémie alobi. À quoi c'est Léo? N'est-ce pas yo mututa kote ba maman la fois passée? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pour moi, tant qu'on va noter ba maman mususu. Oui, c'est bangoni. Qui premier le ba diable dans le jardin d'Éden. Liboso moté zala kini. Les autres questions, n'est-ce pas? Parce que pour le tiki diable on a tout la question on a moté mana yo. Dis-moi pourquoi tu as fait ça? Pour ton information, j'étais déjà au courant de tout. Jérémie, regarde, n'a pas de news. Nazana pas preuve, il y a ma caméra sur le salon. Ah bon? C'est ma maison bien aimée. Ils ont d'accord, on a bien qu'on est capable de me au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli et nous les rachetés. Nous proclamons sa victoire. Il est puissant. Nazana nyonso na bango. C'est ma maison. Et nga moko nga. Oui, na bino. Omona bango mibale. Namona bango mibale. Ngai moko papa. Et bon, ça fait maintenant plus de 4 mois. Et je savais que Jérémie, tu as qui tombé nanga, tu sortais avec ma femme. Et moi si nanga na eba que Magoza ki nanga, nyoso bande koloba, mobande koko sanga. Tu n'étais pas fidèle. Lokola, nga inde na te abino notre père. Et je crois que nous faisons ka notre père, mais ça qui dit que notre père balaba qui pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lokola ngai moko ndena za prédicateur, voilà qui nous a exemple. Il y a prédication là. Voilà zoloba, nous sommes de l'être. Biso to aba mikanda. Oui, tinda mi liboso ya bato. Na lenga mona za l'exemplaire ya mukanda. Na mona bino me. Nazaki na yo normal. Mona zo kama na biso 4 mois passé. Na yebaki un jour Aïssa, nzamba ko bimisa yo na mission ya bato. Et pas nzambe. Oui, bombami. Na koko ezalaka te et pas nzambe no sebima na bisi nzamba tikele ko temps ebele on se repentir mais yo mona ki nzambe le ko la camarade na yo et pas si ko mission na mission bato or ce qui au son la kanga ngamoko et na ki nzambe te et maintenant dis-moi mokembe mon bon ami quant à toi acte posé na sepe na ngote. Tu sais pourquoi Bana ya Noé Bazaki maudit?
asaki mabete ayeki amoni papa na ye azongi akebenga bato balabala te abengi ndeko na ye mwana ya papa na ye aye na ye po bazipa bomondo ya papa na bango par rapport à bomoto asali mabete mais par rapport ya divinité po makambo mosusu malédiction ezwaki bango. Pourquoi? Po ye amonaki falaka couvrir soni ya tata na ye fallait pas aluka moto mosusu po ba couvrir na ye bamona ngo bato mibali. Esaïe 55:8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Oyo kanisi osali malamu, osali bien te. Raisanga na problème na yo, tengasi na limbisa okala. Na baki nzambe ye moko. Ndezo makambo na maboko. Comme un homme, motema des fois banda osalanga pasi kotala ka boye. Mais lokola divinité zakati nanga e dominaka bomoto nanga. Yango moina fanda kana yo kaka. Parce que ngama na terre ke divorce c'est bien te. Fallait ça l'exemplaire. Je le fais malgré moi. Papa, na sali yango malgré ngai. Oza mobali oza na bisika nanga. Mais pas qu'un homme de Dieu, fallait ça l'exemplaire. Aussi singa maele papa, pour être clair, aussi singa maloba na maele c'est fort comme déclaration. La grande cesse de pleurer. Ngalo na mona bato boyete hein et peut-être que c'est la deuxième fois na mona bato boye ba réaction boye. Et yebisa biso na papa zawa na ndeko na biso nini tindi yo okende kuluka mobali mususu libanda en dehors ya papa. On les a questions à liboso. Est-ce que vous pouvez répondre biso? Pour ça micro. Papa yeba pona nyo sa ki makambo wana. Ceux qui peut papa ça na mabe abongisa. Matia micro s'il vous plaît. On a combien là? On a combien à niveau bimana Jérémie? Parce que mon père n'a pas de pendant que si banga été. Papa salanga zoko kisango te. Ipona nyoso kaka prière, nyoso Bible la maboko, nyoso bangomba, nyoso baishe. Na ibite ce que ça ndinga ba pasteur nyoso te ezaka yemo. Na dala posa la ka sentiment ozala mobali la ngai, mobala simba ngai te. Regarde-moi aux yeux. Regarde-moi aux yeux. Dis-moi les jours où yo au Vandi Sanga pour déclarer que na so sepelisa yote. Yibsanga mukolongo. Oto vanda na yo. Ça le kotangisa ma ya misote c'est pas bon. Maman le beurre koloba. Est-ce que vous vendez ça papa? Yango kendaki mbala mona acte. Okoloba nini pa mbali na yo? Macha micro s'il vous plaît. Lemisanga s'il te plaît. Malgré la salle, mais la salle à la volingo non la lingaka. Comment on soit abattu mukia roko ko sala. Telema, telema kofuka mbatetela. Debout. Telema s'il te plaît. Telema. Papa, nakolo bana désolé na makambo nyonso
moto nazo condamné koleka, c'est toi gérer. Tu ne pouvais pas faire ça. Pourquoi kokoma na makambo tina niveau de. Après tout c'est ma femme. Eza dignité nanga no salir. Eza ba moto nanga. Opesi bangona na ngai. Bangona évangile. Opesi diable opportunité. Ya kocho l'évangile. Bato bazotala. O basepela kate na sango malamu. Bonsan. Tala eloko o créer na mitema ya bato. Tala makambo bato babaloba pona ba mama pasteur et pona ba frère baza pembe na ba pasteur. Tala o créer na mitema ya ba pasteur bazala na mitema wana te ya kopesa mutu privilège nyonso pembe na ye. Regarde ce que tu as fait. O sali mosala ya Satan sans savoir. Misiki bonga ke sengela pardon ezaki awat. Misiki bonga ke ba makambo nyonso ezaki tango na benga kiyo. Tango na bengi sa église mobimba. Boya moto so zali kama motema bimisa. Toi tu me connais bien. On va aller à pasteur na yo ebinga. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ya kosala o nyonso osali. Dadi na mona so na sengi na église. Okolimbisa ngai te. Yango esengaki ke na ya na mission pour que na senga okolimbisa dadi. Dadi limbisa ngai. Germain ici na limbisa yo dès les jours na monaka yo na nzoto ya mwasi nanga. Na continuer kolia na yo, na continuer kobima na yo, na kendaka na yo, na sekisaka yo. Oui, pourquoi? Pour la comprendre que âme na yo ezali très capital. Komika mabunga na yo osa. Nazali na posa la père de âme na yo te. Muna msalo nzamba pesenga. Lokola gardien ya ba âme na bino. Namona ke so na yebiso likambo na okima. Et même beto solongo sikoyo. Na chenzambe pour moi. Mukolo yo kokima église. Poka makambo ekomi. Nzamba modirio. Nazala posa na mona ko église chaque jour. Okoma akilt mto liboso. Wana ngambo Ozala ka wana liboso nzamba. Voilà une condition bien, l'homme de Dieu a bien. Soki ngai. Ena na posa ozo asusu ba tâche mosusu na église. Obakisa likola ba tâche ozaka na. Je crois na ebisio. Voilà, nga le baraki bato musu babotama na chance. Neti ba tata mobalo avani pembe na ngai. Pour bato musu ba komema na justice. Moi ça bato. Kokenda na niveau wana te. S'il vous plaît, l'homme de Dieu n'a pas eu opportunité à repasser numéro de téléphone. En tout cas, vous patez na pardon na yo, na beaucoup limbisa na yo. Votre numéro de téléphone c'est quoi? Bandeko ba otala pe ba yo. Ba ko zo enseignement e pa na yo lo lengo ya kolimbisa. Non, papa, na paté. Naza pe na posa ko paté. Naza na posa ka ke bato ba comprendre que il faut nzambe na biso azwa le devant ya ba sentiment na biso. Amen. Totika esprit a dominé ba sentiment. Pour esala ka biso na okoti mutu na mwasi no to makambo to bomana to tshela na ba poison to kangisana. Les apôtres totika ka ke chair a dominé esprit. Oh, la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. Merci beaucoup, Père. On est à la fin de on a bandeko bazana pour ça peut-être to sangana pour le komo na nzambe na nzambe plus 243 89 93 32 058. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On est à la fin de cette émission. Bravo, Jésus-Christ. Moi, je vous dis un grand merci. Partagez, s'il vous plaît, l'émission yo. Nandeko na natalité. Partagez, ils auraient bien le remords et la gravité. On les a contribution à part nabino. Donc, pardon vraiment. Pour la soutien à l'émission yo. Bobin a besoin d'un numéro, on a besoin d'afficher. Papa chika moi sucré. Malgré na ko bela, papa chika 5 a pété. Ata moi sucré, a pamba na mela. Naza bien té. On se retrouve la semaine prochaine. Thomas Fabien, les lois en a bisoté, à Kenek moi, Koulani la moi, Ndeko Barobela. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Bye bye. Oko permettre moi nanga yambanga.
Ah, avec plaisir, avec plaisir. Bien. Yamba Papa, s'il vous plaît. Beaucoup. Oh là là, Dieu soit loué. Merci beaucoup, maman Yamba Papa P, quand même. Ça commence bien, ça finit bien. Waouh. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloka yango nayebaki te kekozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme on a salarié business pour que nalinga makambo nanga kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas batou tout ça nazana ba porte fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo wana tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit: j'avais manqué ou dormi, tu ne m'avais pas donné ou dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bon era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construire place ba président bakolala ba ministre bakolala ba pasteur bakolala et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakolala bazana balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main tout construire place ona nzamba kozwa. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de le faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.